Vous avez la photo de la nuée? Oui, elle est là. Voilà ce qu'il avait promis. Même quand le monde appelle ça une venue spirituelle, c'est faux. La psychologie ne peut pas capturer l'esprit. Ça, c'est un homme qui est là. Voilà pourquoi je crois que c'est dans la prédication, c'est le lever du soleil, frère Branham me dit. Tournez cette photo à droite. Regardez. C'est le Seigneur Jésus-Christ sous sa forme d'offrement à 33 ans d'offrement. Photo est venu. Veni. Photo est comme veni. Veni. Oh. Nagoya. Je reviendrai. Baïlinga photo. Après vous avez photo nanga. Baïlinga photo nanga. Oui, passé à Carlos hier. T'as passé à Carlos à hôtel là. Na photo. Oh. Ah. Ouais. Tu vas m'appeler Nzambeko. Bandeko craignons Diego. Soki yo mutu ya message à Branham. Oso limiter 7e messager. Olobi pono que 8e messager parce que 8e messager que ça nani. Pasteur Carlos tangana 8e messager ça nani. Comment limiter Nzambe na message à Branham? Dans le message de Branham, on commence à limiter Dieu. Dieu est plus puissant. Zamba na nguya. De Genèse à l'Apocalypse. Kinosuka. Avant Genèse. Avant Genèse. Il était. Azalaka. Après Genèse. Après. Arosala. Il sera. Après Apocalypse. Après Apocalypse. Arosala. Azakaka. Pourquoi vous avez limité dans 7e messager? Pourquoi vous la limitez à Branham? Non. 8e messager azate. Message sur 47. Nzambe mon Apocalypse a 7 lettres. Les 7 âges de l'église. Après ces 7 lettres écrites à l'ange. Après ces 7 à Pamba. Yon go bakse sur 8e messager. Parce que l'exode est sur Jésus-Christ. Pour Jésus de Moutaye, il y a 2 étapes. Étape mort au Congo Israël, étape au Congo de la nation. Ndeko soki makambo yo semble yo difficile. Et na yo quand même ba repentance. Te na yo makambo tali ba bénédiction lokola bande comme susana bazote ya oli okende okota siko ekoma kwa guerre entre biso na biso bato message ainsi de suite wana siko ni côté mais la ba fausse doctrine ya wana avec limité dans Moïse il s'est pas limité dans Moïse na Josué ni dans Josué na Caleb ni dans Caleb. Oh Jésus est déjà venu. Oh Yesu asiaye. Qui t'a dit ça? Nani a dit? Et ça passe. So tala ba déclaration oyo sali ya retour ya Jésus-Christ, ya bilo on sto lobi wana, so dans tout na yo doctrine osala pour combattre Branham. Or le message ya frère Branham ezali message du temps de la fin. Il faut te à église. Force église ezanini, force ya message ezanini. Soko mutandi message ya frère Branham te akomona lola te. Eleko na eleko nzambe atinda ka motobe. Mbala mingi moto moko wana baboya kai. Par exemple, dans l'âge de Jésus, nous avons été à Jésus et Moko. Baboye, 120 manima qui bango bazoki Saint-Esprit. Après à côté de Paul, baboya qui Paul bakataka ye moto. Mais oui bandima ka Paul, bango batunzande andimaki. Alobi, mosala na ye ezali bato, for da kosala nzambe ondima moto ye atindi. Yango itikanga na lobaka ke soko mutandi message ya frère Branham te, en tout cas akomona lola te. Parce que na âge oyo nzambe atindi frère Branham. Apôtre le Paul Moutomboye, alors que Mouzedi Nabala nous a laissé rien. To hérité makambo oyo et pas ya Branham a pesi yango et pas ya Tommy Osborne. Tommy Osborne a pesi yango et pas ya fait pas qu'on zame malamu et pas ya Mouzedi Nabala. Mais apôtre le Paul Moutomboye, Mouzedi Nabala tiki ni bandi ni lité ni papier. Qui t'a dit ça? Nani a dit ça? Branham n'a pas dit ça. Branham a loba ngote. Si tu vois dans la brochure, oh, avec Jésus est déjà venu. Oh, Branham a dit que Yesu asiaya. C'est faux. Et alors, Kouta. C'est faux. Alors, Bangote. Yondo ko gagner bakabundu wale sa yondo ko gagner ba tono so kenda obenga kuno kenda otala kuna ba esprit mbakadi banani mais bango ba gagner yoko mo kenda kuna so siko nzambe nanga. On a des dimensions différentes. Ce que Branham na des âmes en prison. Au moins, frère Branham a zolo bake. Yenda zali responsable. Pour na makamotali le konabiso zali kobika. Donc ba dimension ko lobela makambango est un peu différent.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur. La Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Balandia Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Ayambo Randikita, rendez-vous na Kitata. Le grand Wazalin nous dit message. Nakanisi, vous avez déjà à là. Trobaki, Triple Brassard, Aigle Masengo, à côté du Roi Soleil. Topesio Bambote, Tobandarangonde, on a posé ça là bien. N'engé pas le message, vous avez vu ça, au Salagango bien mingi. Bande Gonon, so sepela un message prêché par William Marion Branham. Bandi mi ba fidèle. Adepte na pesibino ba mbote partout dans le monde depuis que vous soutenez la mission au ce kakatoye vous organisez moi pour baby que message était à mara awa nzama pambola bino vraiment partout au boza Rolanda biso to senga ba soutien na bino c'est très important pour nous soutenir émission oyo émission mo kitoko ceux qui na l'équité et bela batu balelaka episcopo to so mona yote waza vraiment et ça la bien parce que Bible le dit mon peuple périt par manque de connaissances et belé bala la boébité ba msusupe ba sala mon anko pona koloba ka il y a notre frère notre bien-aimé le pasteur Carlos à chaque fois tozoya tozolo banaye tozoko laksaye makambango ndenge fo ezalela alingi na koyokate alingi na koyokate aponi kaka a se diviser na biso asala monde na mususu ndenge balobaka asala monde na mususu mais et puis ça rabiso pitié et puis ça rabiso passe parce que asa moko na biso oyo azaki n'intérêt ya kobunga na nzela te mais au travers popularité bato ndenge ba okumise ba deno encore ya lingi relation mingi na ba deno na mona ki kuna na ba deno lisusu na église ya mangembo ku ya lila ba deno nazo résultat mokoni na omone na Shekina mokoni na omone ata na église na biso na Lubumbashi mokoni na mama ye kaka pa ba deno nini Carlos ozo luka pa ba deno otika nini kuna ozo recommandation ya le de mon père okendaka kuna kendaka kaka kuna monda showbiz kendaka mukolango wa rotuna ngai. Alors pasteur Carlos Maté alléluia pona yo na kimia nyonso pour tout solango na kimia peut-être na bandenge mususu sala malamu te bino bosengaka beaucoup de respect pour na pasteur Carlos na resta bozola nanga bozolanda bozo loba pe ayeli susu yeka boya respectaka te pona nini boy na boy mais est-ce que pasteur Carlos a respectaka Branham? Est-ce que pasteur Carlos a respectaka frère Branham? A respectaka été beaucoup de discours na kombo ya frère Branham. Maintenant tant où y a tant à komba frère Branham, boye ba répéter que frère Branham aza motei le quoi ya motei ndenge ya tant à kombo ya frère Branham biso to tant à kombo na yi. So biso tant kombo na to tant a été. Oh frère Branham alobaki même un prêtre catholique il faut passer respect na contexte ni frère Branham alobela kango. Que ce prêtre catholique va dire ko ba n'importe quoi, neti o moko azala kuna soki abe kanda. Neto zana respect na limemia na abekanda est-ce que abekanda bangi Branham a respecté Branham contexte ni bozo veli kambwana to ko respecter prêtre a ebisa ki biso lité a to respecter prêtre ce qui prêtre pas ça comme respecter ce que zo ko bi respecter te neni ba opeso respect ba opeso respecter c'est pourquoi au moni bino
quand on cite les noms de Carlos, Bolingaka, Bokangisa, Bosalaboy, Bozongsaboy. Maintenant, quand vous citez les noms de Branham, Naluka Okangsabino, vous montrez que tout ça jour et la nuit. Disons la minute au qualité. Boté maka okomona asimbia atangi kombo yo zana respect mais tant Carlos Ayaka zo tanga kombo ya frère Branham na ndenga mabe bosubo ka famille ya frère Branham elobi ba olobate ça en public ba olobate ba yebi makamba zo sala e ba yebi se que Branham a prêché mais le quoi la bino boza sir na makambo la bino terre ko makaka asimbie bomona omona tanto kansa tanto sala message on déjà ko loba ko kansa ça ba païen ba pagano ba tu ba na nzambe te. Pasteur Carlos fongo la Bible na yo 2 Timothée chapitre 4 verset 3 na otangela yo ba biboyi. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Toko koma na tango oyo tokomi ona message ya frère Branham. Il faut que d'ici à la lobaki ba tango oyo toko koma oyo ya ba génération oyo et vous êtes très dangereux. Tous en vidéo pasteur il faut relisser tozonga. Merci beaucoup. Batan o tokomi nango komi batan moko ya mabende komi komona ba arrestation. Komi komona makambo e sala magité na bato message. Tibitumba na cher oki bakene ko kanga pasteur ba propos ebimaki kuna violeur pukutu lobi na ba tala bo salité na kata makambango bo soto ekoti na lingomba bokanisa ki tanga banda ko ba kozonga yesu bokasa ni kasi ni nesaka tango to ka ba bo soto makabezaka tina na likati ya timbelo ne yango makambalo bakiti frère Daniel Sosola to komi na tango suka bandeko. Message du temps de la fin. Mawana oyo baza ko tsama ele na bango na busoba abi bako na démarchation mukusa ya koka makambo zo sepelisa bango. C'est pourquoi ce Carlos a tei a critiqué Branham. Alors makamabe pour la Branham. Yo ka ba commenter biso ba Jésus kitoko démarchation mukusa. Yango Carlos mo atika makambo ezate parce que ils a ko motiver. Mais Carlos na lingo fano muke otano kibo moto na yo par rapport ya matea au papa no teaki. C'est vrai il y a des fois trobaka. Makamu mingi pesa base ya papa ye moko parce que tout le monde a dit le message et bimaki mi balé pas papa. Mais tout le bake il y a eu un temps où papa teaki li lo bandenge sengeli et ko baki na tamo papa za kiso na makasité. Mais papa ko baka na kotea, c'est de là où il y avait beaucoup de erreurs. Mais to sengno Carlos tala barchive ya papa benda babora kitoko biloko malamu benda yango salila yango komona message mais lelo église ya Baru Tabernacle et que ça n'a fait pas contre Nzambe malamu c'est le dénominationnel yemoko lobaki na vidéo ba benga kabiso déjà depuis kala badeno pourquoi ba benga bino badeno bomituna pourquoi ba benga bino badeno. Tala église à Shekina, tala Shekina. Pasteur Dio, Dick, pasteur Dick. N'a pasteur Dioka. Tolingo benge Dick pour Dick Salamos. Tala pasteur Dick, Shekina. Ozo le kana, ozo la Shekina. Mais est-ce que tant ba le gapa na bino ba mona ka Shekina? Papa moka tikali tout droit boye. Ah, pasteur, pour comment on ne peut pas si, comment on a dit Yoka, pas si, pasteur Dioka, bien aimé. Soko Koutanine au CPLI, bien aimé. Ah, pasteur Dioka, tu rêves, pasteur, on a comme on a aidé Rozo, pendant la Shekina, on a pendant Tala Bakari, Télémiwana. Vous avez senti pendant que présence dans Nzambe ça. Vous avez l'église de l'Église, vous avez un pongo. Lilo bato bablo fali ba aigle biso to ebele on a pas ma tête et pas Shekina hein le soki droit d'auteur pena na Kisasa wana Congo yo so ko so kango c'est pasteur Dioka Shekina
aigle. Yango to bana bango batsaka boye. Vautour, biso boye. Triple brassard, aigle masengo. CDC, mutwana eloko nzambe, mutuna ngai. Apeso bambote. Carlos, to sali onini. Lana mate ya papa. Ngai na yebi kolinga kokanga te na pesa okanda suzo monanga trouble. Osala ngaka soki nini o comprendre te mais landa papa nanu. Pour un message du temps de la fin. Les lobes comme côté à matière mususu le Dieu de mon père, bon le messager mususu. Si on comme un niveau au bout les 7 âges de l'église. Au bout qui pena pyramide. Carlos, on me thème ma belle. Au bout qui pyramide. Les 7 âges de l'église. Au bout qui en haut. Écrit à l'ange. Papa Barout. Chef, votre vidéo, papa Barout, il a posé fondement, doctrine, il y a frère Branham. Il a posé un habit, c'est par là le chemin. Au bout, vous allez sauver. Point barre. Si vous avez un lingua ko bimisa biso ba te mususu, o lingua bimisa biso siko 8e messager ezanani. Papa nabino to yomoko. Nini Carlos, nini papa. Carlos nini to sali nini. Ndeko na ngalo yenge ko saote. Na yebi ko sa entouré na ba jeune ba ko saka mutu, baso ko yinda biso to sa baso ko sa yo. Balobi tango ba buka ki temple. Tant ba ko la reconstruction en temple ba jeune ba ba otonga ba vieira ba vanda ki ba teka maboko boy ba tande ba jeune ba otonga ba bandi ko tsa fond bandi ko mata na fondation bandi ko tsa ba paka ba mutsa bo mawa boyete to e histoire bano yo mawa ko tonga kilelo boyete to za ka na église to bandaka église a rigini boyete to zalaka na bali foro du ciel boete oyo to komo yoka oyo boete na kati baruti na kati église Shekina Michel Bakenda ebeta Michel Bakenda to so douter nango ba tala eza na message ya non na mona ba yemme non mais tibo komi ko kene ko defo ba deno ba ko pour la succès c'est pour la succès bon na muto na succès si la raté il faut du ciel. So bon lembi du fort du ciel, Sylvain Kuala Zawana. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? À quoi là t'es? Wa danger. Papa, t'es abisso papa. Ce que vous avez dit, message à frère Branham te, à komona lola te. Eleko na eleko, nzambe atinda ka motobe, mbala mingi moto moko wana baboya kai. Par exemple, dans l'âge de Jésus, nous avons été avec Jésus et mon Baboye. 120 mandimaki, bango bazwaki Saint-Esprit. Après, à côté de Paul, Baboya qui Paul, bakataka ye moto. Mais oui, bandimaka Paul, bango batunzande andimaki. Alobi, musala na ye ezali bato, pour dans le nzambe ondima moto ye atindi. Ya on itika ngana lobaka que ce que vous avez dit, message à frère Branham te, en tout cas, à komona lolate. Parce que na âge yo nzambe atindi frère Branham. Merci beaucoup. Nakanisi natie élément oya papa pour na kozongi sande konabiso Carlos par rapport à message. A émission otolobaki, c'est émission à message. Na message tolobaki bien tozana 3 exodes. Premier exode est salamaki na Moïse. Deuxième exode est salami na Jésus-Christ. Exode est l'égo la sakobima, exode. Troisième exode est salami et paya William Marion Branham. Mais je vais expliquer tout ça très bien. Moïse a salé l'exode, c'était pas Namakasinaï, c'était pas Moïse l'auteur de l'exode. C'était Dieu lui-même. Il y a un message à Pessabi qu'il faut bimisa banana na katia boumbu. Il y a un petit qui comprendre makambo exode ko bima na boumbu parce que les enfants d'Israël bazaki na katia boumbu. Il a fallu Moïse pour bimisa bango na boumbu. Mose abimisi bango na katia boumbu. Na loboko ya nzambe abi ngambo na kokita na okangola bango. Exode babimi. Balongwe na mokili na monde. Bae epa ya mboka ya tata na mboka elaka po baguma mela tata. Po baloba ke na mboka boumbu to guma mela tata te. To za baumbu. Jésus-Christ a expliqué bango bien que je suis venu que chez les brebis perdues d'Israël. Na yeka rapona bampate o babungi nzela ya Israël. Et les ciels ont point reçu bandima qui était. Ils ont déjà exode.
ba o bandimaki ba yuda o bandimaki c'est ça soit ki bango déjà abimaki na bango. Mais à partir moko ba yuda o batikali oyo balobi ba kozongela bango. Yo kanisita obino bolinga bo sakana komba Branham. Mais pourquoi ba ba ketan ba kozonga pour batia Israël ba otia bango avec les deux oliviers? C'est la loi et les prophètes. Ba bengi bango les deux oliviers. Babi il faut que les deux oliviers o ba ya batia Israël pour que Israël a sauvé. Parce que ça histoire ya Olivier o ba grefa ki ba nzete ba côte ici ya biso mais bango moko pe ba kolo nzete baza to kotila bango esika biso ba grefa biso na kata na kata nzete. Alors deuxième exode tango salami, troisième exode ça mananzela Branham na message kaka ya Jésus-Christ o ayaki nango. Parce que le message à Jésus-Christ il faut monter déchiffrer yango. Ayaki ate atiki bantoma parce que yé asisa ki mission ti. Tango Jésus a yé alobi mission bo continue yango. Aller partout le monde na 3 ans pamba. Na kokate aussi ça makamnyo so oyo. Na sauver ba o na sauver na exode o no sala. Maintenant bino sikoyo bo kene na mokili. C'est pourquoi mon que ba disciple bazaki na difficulté au kété ba païen parce que bango bazaki ba yuda bazaki na mibeko na bango ba ne ko empêcher bango ndo moni Paul ya ko bima mais Paul asaki musala bobe sika Paul asuka kina musala wana et lelo biso ba na surtout beta ba histoire ba Congo to beta ba histoire penza ya évangile ba pionnier évangile to mona frère Branham ne ba pesa pyramide wana pour la kolaksa ba te o ba yaki ti 7e to ko mona frère Branham so soki yo mutu ya message à Branham oso limiter 7e messager olobi pour nous que 8e messager pas 8e messager que ça nan pasteur Carlos tangana 8e messager nan 8e messager azate message sur kana 7 nzambe mon apocalypse 57 lettres les 7 âges de l'église après 7 lettres écrit à l'ange après 7 à pamba yo ngo bakse sur 8e messager a te absolument parce que l'exode est sur kana Jésus-Christ pour Jésus de mutaye avec na 2 étapes étape mort au Congo Israël étape muso au Congo de nation pour nazaki na tamingité akei atiki message pas à frère Branham pour na biso ba nation na tuna kibino to beti histoire ya église awa apôtre le Paul Mutomboye alobi que Mouzedi na bala nous a laissé rien to hérité makambo oyo et pas ya Branham a pesi yango et pas ya Tommy Osborne a pesi yango et pas ya fait pas qu'on zame malamu et pas ya Mouzedi na bala mais apôtre le Paul Mutomboye Mouzedi na bala tiki ni bandi ni lité ni papier. Alors ceux qui vont interpréter ce que la Bible est tant Mouzedi na bala Bazuli va interpréter le message au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mal interprété la Bible. Bazuli na Matthieu. Mais Bazaki na Bible, c'est na toute connaissance. Mais tant Bazuli va brancher, il y a frère Branham, c'est de là que brancher est interprété, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc ils ont lu les branchures et puis quand vérifier la Bible, et ça bon. Bon ni maté poani. Bon ni maté poani. Parce que yo moko muta message pasteur Carlos. Yo moko. Ozobo ya sikoyo. Parce que tu tourne ça qui monte mamabe, on a un problème na Branham, on a Branham ton dengeni. Et ça passe si. So tala ba déclaration oyo sali ya retour ya Jésus-Christ, ya bilo on est le biwana, ce qu'on a tout na yo doctrine au salon pour combattre Branham. Or les messages, ya frère Branham les ali message du temps de la fin. Il faut te à église. Force église ezanini, force ya message ezanini. Yo ndo kwa ko gagner bakabundu wale sa yo ndo kwa ko gagner ba to no so kina obenga kuno kina otala kuna ba esprit mbakadi banani mais bango ba gagner yo komo kenda kuna so siko nzambe nanga so bango ba yebiso nini parce que ba tikela bango bukute ba bango bana ngona bukute bana ni cassette ni branché et c'est toujours comprendre makambo tout ça ko sala so tala ba déclaration oyo sali soko za epela mutu a message oko sa ba déclaration oyo non. Alors nazwaki ba pasteur mi ba le pasteur Enoch ana vidéo atindeli biso abi non ndeko Carlos azo comprendre té akolo ba makambo azo bati soko ko bango ala kisa biso 8e messager ko bimisa papa na note le dieu de mon père soko 8e messager na yoza le dieu de mon père pasteur Carlos so za bongo opesa na passe na mutema nanga opesa na passe na mutema nanga po na breso zo lingo bimisa ka eloko zo lingo bimisa zo pexo tika makambo zo lingo sala ozo kati tika on peut c'est ça pour tant jeunesse zaki tant Moïse zaki ba tout va continuer qui oui va continuer qui nini ah on parle de l'exode donc niveau makambo comprendre parce que tout le monde exode va sortir tout prophète zaki na capacité morotin
Faut pour tous les prédicateurs qui n'ont pas en Israël. Mais pourquoi il y aura Élie et Moïse? Pour ne pas les Olivier, on a considération na bango na Israël ko sakana te. Bango ne ba te ba Jésus bo betaki ba sete yende mo bikisi. O mona ni mukola kufate afongola ki maboko boye. Sini ya pendraison na ye babaka ki boye. Bamsu ba o témoin de ba tsaka maboko boye te. Yesu babaka ki maboko ezaki ya kufungama. Afongola ki maboko pona biso ba nation. Aye ko yamba biso ye ko so biso. Tango bazo baki abini Eloi Eloi. Eloi Eloi. Lema sabakatani. Lema sabakatani. Babi azobenga Elia kita. Pourquoi babaki Eli? O mona ba tanga Élise na makambwana. Élise zaki grand prophète. Mon a batanga Élise. Babi azobenga Elito zala Elia ko longole awo. Mena yo polino bwana makomi muninga no sakana kano na ye. O ba keto zandenge moko to kokana na biso na ye leko nini bozo mone nani asa kena Israelien so bango ke Elia za nani Moïse a nani to andenge moko bilo ba loba na o kunga loba no eza bien ba to ba tel mais Jésus kolo mokili ba biseke yo za nani liboso Moïse wa nani liboso Elia. Alors merci beaucoup nakanisi na lobby moi mingi bota la vidéo. Il y a Pasteur Carlos. Après ma vidéo à Pasteur Carlos, toujours intervention. Il y a Pasteur Eliel. Dans PC Mbote. Après intervention à Pasteur Carlos, toujours intervention après Tozoni. Photo est venu. Veni. Photo est comme venu. Veni. Oh. Nagoya. Je reviendrai. Bah, il y a une photo. Après vous avez une photo là. Oui, Pasteur Carlos. Il y a Pasteur Carlos à l'hôtel là. Na photo. Oh. Ah. Ouais. Tu vas m'appeler Nzambe quoi? Bandeko craignons Dieu quoi? Tu vas limiter Nzambe dans le message à Banam. Dans le message de Banam, on commence à limiter Dieu. Dieu est plus puissant. De Genèse à l'Apocalypse. Kinosuka. Avant Genèse. Avant Genèse, il était. Azalaka. Après Genèse, après Arosala. Il sera. Après Apocalypse. Après Apocalypse. Arosala. Azakaka. Pourquoi vous avez limité dans le 7e messager? Pourquoi vous la limitez à Branham? Non. Alors il limité dans Moïse. Il ne s'est pas limité dans Moïse. Dans Josué. Ni dans Josué. Dans Caleb. Ni dans Caleb. Oh, Jésus est déjà venu. Oh, yes, aussi. Qui t'a dit ça? Nani émission. Qui t'a dit ça? Branham n'a pas dit ça. Branham a l'oba ngote. Ce Dieu on a brochure. Si tu vois dans la brochure. Oh, avec Branham a dit que Jésus est déjà venu. Oh, Branham a dit que Yesu a sia. C'est faux. Ya lokuta. C'est faux. Aloba ngote. Vous avez la photo de la nuée? Oui, il est là. Voilà ce qu'il avait promis. Même quand le monde appelle ça une venue spirituelle, c'est faux. La psychologie ne peut pas capturer l'esprit. Ça, c'est un homme qui est là. Voilà pourquoi je crois que c'est dans la prédication, le lever du soleil, frère Branham me dit, tournez cette photo à droite. Regardez. C'est le Seigneur Jésus-Christ sous sa forme d'Hoffman à 33 ans d'Hoffman. Il dit, voici son nez, voici ses yeux, sa barbe. Quand il y a des barbes et des yeux, c'est un homme. N'ayez pas peur de la parole. Est-ce la vérité? Amen. C'est une venue physique. Et dans la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham me dit que nous attendions le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et Branham me dit que cette écriture est accomplie. Papa Episcopo Wayambo, merci d'abord pour notre travail aux Osala, pour notre message du temps de la fin. Nalandi nyonso oyo ndeko alobi alobi na ye makambo singala loba ndinga alobi na église na ye eloko moko ezali que
ndenge abiki toki ko limiter nzambe kaka na Branham te. Oui, nous croyons à ça. Nzambe wana zo travailler na kati na basali na ye. Kasi tozali na ba dimension différent. Toana ba dimension différent. Soko tangi Branham na des âmes en prison. Au moins frère Branham azolo bake yende azali responsable. Pona makambo tali le kona biso tozali kobika. Donc ba dimension ya kolobela makambo ngo un peu différent. Problème ndenge alobi wana ke après apocalypse ainsi de suite. À part message ya Branham, mais un message mosu ekoya te. En dehors il y a message ya frère Branham, il y a pas un autre message o ekoya. Message ya Branham c'est un dernier message et Branham azali dernier messager. Azali aina dernier message et puis azali dernier messager. Tozali na premier messager zali Paul. Totanga na Bible kuna bi écrit à l'ange 2, écrit à l'ange 2. Titre comme à l'ange oya zalaki Wesley, zalaki messager à 6e âge de l'église. Ndete ko sukisa na William Branham qui est le messager de 7e âge de l'église. So totali même étant na pyramide na image totiaka na église ya statue de l'homme parfait dans la forme pyramide. Tokomona kuna 7 vertus, messager na za message na ye. Okuna za na foi, okuna ye côté averti, okuna te connaissance, okuna te tempérance, okuna te patience, okuna te affection fraternelle, ainsi de suite. Teko suka na William Marion Branham. Ozomona sikoyo. Eza ndenge wana. Donc William Branham c'est le dernier messager. Pona makambo oyo alobi ya niwe, pona photo, ainsi de suite, là aussi c'est une erreur. Frère Branham alobi na prédication na ye, c'est levé du soleil. Branham alobi ezali Jésus, c'est levé du soleil, atanga yango na paragraphe 8. Atanga c'est levé du soleil na paragraphe 8, azo bandango na 7 ti na paragraphe 17 kuna. Azo démontrer yango alobi ndenge Jean-Baptiste ayaka pona ko préparer premier venue ngai William Branham nazali messager ya deuxième venue oza seconde venue. Donc frère Branham alobi que eza Jésus. Siko ya lingi biso to lobanini. Soki Branham alobi que eza Jésus. Branham a dit que c'est Jésus. Lui veut que nous disions quoi? C'est Branham qui a dit ça. Alors alobi confirmation et prédication au frère Branham alobaki niwana c'est la venue de Jésus. Attends na prédication frère Branham la révélation prêchée en 1960, prédication frère Branham la révélation. Attends kuna ba paragraphe 360 a trouvé que frère Branham a confirmé que c'est la venue. Puisque bako kanga elima photo te bakangi photo eloko ezali komona neza visible nde bakangi photo. Branham alobi ke ezali Jésus. Frère Branham azali messager oye ko prêcher biso boye ya mibali yankolo. C'est ce que nous croyons. Na suki wana papa Randi soki question monsieur ezali tokopesa réponse éclaircissement bana nzambe balanda yango. C'est ce que nous croyons nous autres. Ndeko soki makambo yo semble yo difficile. Et on a eu quand même ba répatance, et on a eu makambo tali ba bénédiction lokola bande comme sous-sona bazote ya au lieu okende okota siko et comme quoi guerre entre biso na biso bato message ainsi de suite. Wana siko ni côté mais la ba fausse doctrine yango wana. Wana nde ba fausse doctrine ba clé oyo zuya ba fausse doctrine. Ah, que Dieu nous aide. Prêcher la repentance, chercher des âmes perdues, au Sukiwana, au lieu où balusaba arme et pas bandegonayo. Papa Randi yebisa ebwe frère Branham azolo bana prédication les œuvres que j'ai fait na paragraphe nango 19. Frère Branham azo contredire esprit à bas divergent, c'est-à-dire molimo ya on est esprit dénominationnel, c'est-à-dire ce que moi je ne crois pas comme toi. Yo kuno zondi marokola ngate
toza ba frère to kunda minduki na biso soki ba makambo koloba lolengi wana to koloba ngonde lorsque nous sommes entre nous yo monaka bondenge nini yo mona bondeni to traiter yango olesko yo za ko exposer bandeko bazo ndima yango nous croyons ça nous croyons ça comme ça que Jésus était descendu le 28 février moi je crois comme ça nandima yango c'est Branham nazana ba citation frère Branham mais preuve à l'appui papa randi soko bengi ngai na ko démontrer yango preuve à l'appui noir sur blanc nazana ba citation yango ebele au frère Branham a confirmé que c'est Jésus Christ va descendre bakanga elima photo te merci beaucoup nakanisi nous c'est ça clair hein papa nabiso Carlos problème les aboué au préféré na yo koyoka esengo badeno bakumisaka yo sokozo buka Branham bango bazopeso encouragement mais yeba ki oko regretter yango oko regretter yango parce que na 2 Timothée balobi batu bakozana démageson mukusa lobela biso boye moteyi ya kolanda bato makamba otindaka ete yo moko kota na ndaku na yo tanga biblia sambela bien so ba branchir okomona que c'est que le message ya frère Branham papa la bino to lobano awo en dehors ya message oyo mususu ezate donc to lobite que après frère Branham baté musu ba koyate non to ni ba grâce à batu musu ba koya mais le message est le même ezaka message yango kaka moko message ezaka moko mais tant on comme ko douter comme ko loba boyo ba yaki boyo ba lakisinga photo siko so lingo te ya biso nini o matia ba peso te na église za ngote sa conférence benga biso débat je me souviens na nouvelle terrestre faire nos plateau mo plutôt ça débat ngano face à face na ba débat la bitumbe ka wazale donner na zaka waza boye boye linga pasteur Carlos avala tout ça ce débat sur ma message popela côté kuna bena armée zala utobi pour ba mode ko beta bala bisibino pour moi fa bi maman fa tikala faut ndima biso to ni message du temps de la fin ya on a bisio ozolanda biso landi pe mission au message du temps de la fin un message mo kitoko bien prêché bien fignolé makameza trop clair kolanda bato te bazolo bakalobaka ndeko na biso bapese minduki ya kobundisa biso problème ezate abundisa biso ka mais ayebake na bitumbango alonga te pour biso toza tukutani prochainement épiscope ya Mborandi Kita rendez-vous na Kitata. Merci Banakin bana monde entier merci bien-être soka na café eloko na meli eloko mais eloko eza mabe ya bien pour na panne technique mais ko salela ngo na ndenge ya mabe te salela ngo mpona mama ba célibataire tolingi bino ate so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire ngo sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino
mi batela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozocomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge ana na ngai na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.